Capage TV. Capage TV. Capage TV. Toki de tozonga Igwe de la Forêt, azali peka ka kulutu, azali peka ka oyo, azali na kati ya makambo ya wenge, place oyo epesa kipe Papa Hervé Chance. Donc tokoki ko finga source te. Comme pe bagolwa pe bakoki ko finga wera te. En tout cas, ceux qui m'a ezali, ceux qui m'ont problème ezali parce que na yo ki wa be ayemba ki vie jaloux, asala ki bomoni na contenu ya musala ba public pe ba même sarabiso ngam public pa ko senge loko boy atala musa senge ona mabete ba tusuma so kama be ayembe libo azongi boy mais ngamo na zaki na kata concert wana na ndimite ke faire avec pe na intention ya ko finga wera ou bien intention ya ko bebisa na ndimite e abo boy to lekisa to tshaka pe na si Lingami na kati ya Yesu. Bonjour. Alors vous allez vous poser des questions pourquoi je suis là. You just question yourself why I am here. J'ai raté 2 accidents There's an accident too. cette année. For this year. Alors, ba conforta kinga nazaka conforter réconforter na nzembo ya mwana nanga ba azamwa aja mwana nanga pasteur Moïse Mbiye. Ba nzembo na ye ah Songs. ba nzembo na ye wana And his song. ekotaka ngai na makila na molimo. C'est pourquoi na eko tatela monene ya nkolo oyo abikisinga. Ba mingi ba leader ba ça des problèmes te tout autour ngana sans couleur ba tu ya théâtre bo sangana pona mama na biso boui tant que mutaza envie bo la kisaye moi tant o ya sali na mokili tant o ya sali na kati ya musala o bino na so musala bo pesi ni bo futi ni to sangana surtout biso ba mama ezaka ya théâtre ba biso ba journaliste ba tout normal des fois ta une fois deux fois ba zebele mais ba to ko ba mama biso ba boui wana il faut ça na ba soutien moral en tout cas fait la ndeko na ya bien très komona ete pozo mona te ngala na ngate o eza mutu boye kinganza bwakela ki o kinganza bwakela ki yango beaucoup de protection. Il faut prier. Total solution nana ndaku nanga pour ezati to bana se donc c'est tracassé c'était parce que solution est la totale solution bota pour pas nanga eza tala venu mobiliser ko charge pas nanga et ba installer là déjà millions sont o papa non ezarabo sauf pour raisonner ngamo na kitara ba longoli ba panneau et comme on charger la courant sauf pour que ba panneau ils avaient déjà chargé pour ça la tina te panneau na réseau ça agent la totale solution ayeli la solution ba ya qui déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na lingi susuke le rekela et la partie et ça dépend ya biloko le ça eh papa bonjour. Bonjour maman. Je fais déjà sans totale solution. Expliquez moi on où ça et puis où vous vous bâtiment pour l'année. Bonjour tout ça maman installation il y a 5 kVA, là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories qui sous batterie à 5 kWh na ba parole na biso za awa toujours pour installer maman on a azala to sala ba immeuble ba appartement partout pour installer na si ba to selo awa ataju moto benga biso ke o ekati bilele uzaraka toujours na lumière et vezo sala congélateur no sala nion sur sala très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali vous avez besoin vous avez ba chambre froide ça pour démarrer yango aussi la maman en tout cas partout Angola tout est sur Zali partout bon maman tadi mwanda adresse na chuzara moko vous allez limiter deuxième mairie numéro 7 bis. OK. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend installation. L'installation faut que soit jour moko 2 jours ou 3 jours ça dépend. Faut ça bon la moto mutako pesa pendabo. Donc moi mo banzi. Après si c'est le aussi. Ouais ça comprendre tout ça on a client. Surtout que vous chambo on a projet. C'est le musala et la sukayo bando fourni mbongo na yo. Solution na banda ko na bino. O bengi kaka. Na yede ba pale. Cheli yo na bana. Mbote na ba mama nyonso balanda biso en tout cas nzambe apambola bino na loba na Capage télévision ba porte na biso za obe polele.
bato misusu balobama Capache ndeni tozo retrouver sur na plateau ya Capache télévision te naza na plateau ya Capache télévision mais nalingi nde sikoyo oyo nyonso balingaka bayebake bacaméra na biso nyonso eza na problème nyonso ekweyi ekufi partenaire na biso Papa Dior atindaka lisusu caméra te akoma na ye mbeya ngebu nayebi te Papa Dior okoma na mbeya bacaméra otinda lisusu te nafundi oyo mpo baabone na biso nayebi ke nzambe akoresimba lisusu motema ya Papa Dior parce que bino nyonso botalaka biso bolobaka te ke mama Capache mwa 1 euro mwa 2 euro yango oyo sombela Capache TV caméra bino bolingaka kaka sombela za Clémentaire na pese mbote mola place azali lelo na bakite na sa ta face au micro na plateau nanga ça fait un bout de temps qu'elle a ressuscité parce que on doit réflexionner ici mais batako tia ba biso e maboko bazati il faut biso moko to futa plateau biso moko to soma ba matériel ye me ponda mali merci pour la lumière o eza pembe nanga o ya nanga mo na Bruxelles ndatinde nanga ba lumière o eza on a Capache télévision et au ça la pe bien on totali bolinga pe bato bazara sérieuté bino bolinga ka mbilinga e indi e kenda ki boy ndenge bato bazo tout bazo ebisanga mikolo mama Capache pekisa papa lité asimba wera te asala boete na yeba hata makamwa lité ya passe bandara te na mutu na makolo te mais na kota ene bana wenge na yoki obino bolobi na koyebisa ye acha na se poto ke tozonga Igwe de la Forêt azali pe kaka kulutu azali pe kaka oyo azali na kati ya makambo ya wenge place oyo epesa kipe Papa Hervé Chance donc tokoki kofinga source te comme pe bagolwa pe bakoki kofinga wera te en tout cas ceux qui mabe ezali ceux qui moi problème ezali parce que na yoki wa ba yemba ki vie jaloux asala ki bomoni na contenu ya musala ba public pe ba même sarabiso ngam public pa ko senge loko boy atala musa senge ona mabete ba tusuma so kama be ayembeli boy azongi boy mais ngamo na zakipe na kata concert wana na ndimite ke faire avec pe na intention ya ko finga wera ou bien intention ya ko bebisa na ndimite moko boy to lekisara to tshaka pe na se en tout cas na part na ngaso na kuta ina dadi na ko bebisa ye acha na se parce que rancune ezali vraiment kitoko-côté musique ezokende déjà na mwa ba koko soso to komi ko kotisa susu mabe et ko zali loko mo ya kitoko te to kenda ba concert bien sans parti pris netinga nazara nanga sans parti pris na kende ko bina fwandila ce qui peut nani fali aye ipupa na ko kende ko bina lokola sika o ba ko memelanga ce qui peut papa chéri aye na ko bina la plorane ke ba robe nanga ya kitoko na chaka musique nyonso et je félicite maman Cindy Leker Wankoro Cindy Leker Bruce a acheté biso sur le marché ils ont kende bien abini bien à rejoindre les sous biso na kati ya ba mama liputa mama si au rejoindre biso ndo ici au rejoindre biso na maputa monte que maputa sali au pe kitoko femme africaine et ça est vraiment bien composition kitoko ba wazolo bo sali le côté et ça na ngulu parce que au sali déjà ebelé OK kobeta ba arena OK kobeta ba concert par-ci par-là biso de total ra mingi o ezaka awa mais à part Afrique Kofi a tondi Sarah Libanda, surtout elle a déjà champion d'Afrique, a tondi Sarah. Et puis elle a accompagné la Cindy Leker, Torubo et Roporanine. Ceux qui montaient ma bête et le bas aigle, il faut qu'elle tondi Mayango. À la bonne musique, il y a la penza, la musique, mais Mikolo, on a moins effort, il y a besoin de la photo, le cabagez, paradis. Tout le cabagez, la musique qui trouve, tout le cabagez, comme ça, tout le sangisa, tout le qui peut faire, tout le qui peut fali, tout le qui peut y a Noël, tout le qui peut Sankara. Nous avons la musique, na ponanga et ça l'a fait bien. Merci d'avoir honneur sur l'Arabiso, tous en Arabiso bien à Capache télévision. Tout tournera mingi di banda pour bambouteillage et l'équipe dans Congo. Ba embouteillage, ba bouchon, Rosarate. Quelque part, tout ce qui peut merci. Papa Mokonjamboka grâce naie nde batu na batu bazu pona bango bazo ko bongisa grâce pe hôtel de ville to ganga ki pona nzela na biso ya salongo na peut-être qui paradis ko illustrer les biso to ganga ki mingi pona nzela na biso ya salongo mais na moni penza bo kei tracteur ye bazali ko bongisa eza plaisir pour la biso ezala kaka pona biso ba sa salongo te ezala pona matete ezala pona monga fula ba érosion ndambu ba bonsaka pe nyoso te ndambu dernièrement na mona ki tracteur et yaki na mai oyo ezalaka na 24 novembre to mona ki lisusu na kati ya liziba oyo ezalaka na première rue
na éviter ceux qui va continuer biso bazora moi coude ata boleka na ba cortège na biso ba cortège les kaka vitesse mingi mais deux fois il faut vraiment kotika ka ko sensibiliser ka ba oyo ba sala ka na hôtel de ville partout ba les kaka un peu ko sala ka moi constat on zela wana pene ya 24 ceux qui ba paya na ebi ke côté wana ba paya ba les kaka trop mais na sens oyo na lolenge oyo nakangaki yango mwa photo mais na lolenge oyo toboya kaka po biso ba lingala ba paya ba yo kate mais salité ya modèle na ebi te tracteur elongolaka ndambu ke eke ndeti balabala mususu tout monde rapolingo les a vraiment très sale surtout dans ba avenue quelque part pe to kolobelaka hôtel de ville te to kolobela ngo kaka te pour malgré bango bazo kende na mo agressivité pour na monaki na zando eza kaka kokoko to kubuka lobby kokoko to kubuka lobby et kende rappel bongo te toza pe petit peuple boza pe na maona biso plutôt boza la pe na moi considération na biso il faut qu'on signale ka ba famille ezali ko souffrir ba mabote ezali ko souffrir côté que ça très difficile et puis ko signaler ya modèle wana eza penza kito côté malgré que baso kende nango pe bat bazoli ko sala na ba norme te il faut toujours communiquer na ko na bota mi lelo te na ça pe mo mutu moko boye na zupetan na vivre nde baloba na ebi ke na tango ya kala ya papa na biso c'est school les arabes toujours communiquer bakokata courant communiquer bakokata mai communiquer lelo comment ba biso bakokata mai lelo bakati te bakati ce comme communiquer pe ça maté et comment manger ezope ça penza passer net na 24 ans na lobby nga sala ka musala tout wana école ya bana ezaka pembeni wana école wana ezaka wana bana primaire bazala wana révérend Kim ba solo ba salité en tout cas biso nous avons besoin de koboka na biso ngunda te po biso to lela Congo na biso mais bota l'avenir pe ya bana bota la paix consommation pour batu o ba bonga bazala mituka bazala mandako ya propre bazala place de soit propre mais ceux qui ont commis PDG au commis député au commis bourgmestre au commis gouverneur komata wana yeba ke o sapela bande kombo ba vanda pe na masina o sapela bande kombo ba vanda pe na libongo o sapela bande kombo ba vanda pe na fefo ya ngaba onde tozala boto yeba rate tozala bande ko to kutana na matanga bamsusu bazali riche bamsusu baza pauvre biso nyonso to ensemble kana matanga ndeko na biso wana ba riche ba pauvre tout classe nyonso confondu to chaka yango na mitema tango zo sunga tango zo bongsa mboka eza rapona yote eza pona population nyonso bazotala biso eza kitoko te mboka komi mboka ezobonga tozoyeba te ezobonga kote nini tokomi koluka mboka ezobonga kote nini ndeti kota cimetière ya Gombe ne bandeli wana bachaka ba place ya kobwaka ba salité donc komona communiquer moko pe leka ki soko bwa ki plastique obwa ki sachet mona pena na sepeleke na mo makasi ozana mbano pona ke poto na moni mundele pesa simli buna nzoto te mundele achaka ofuta osali bo kofuta okende bo kofuta yango sali pena ke poto discipline ezala soki pe te ko biso moko bakonzi batie discipline to moni pa ke discipline bandi na bango biso pe population to kolanda quelque part pe population zolanda te pour ani po to zomona ke bakonzi bango moko bazolandela makambo bazochate kolandela o to benga ka suivi eloko ezangi na Kinshasa yango ata mukonzi moko atongi meuble ya sika soki kaka profi esili suivi ezalaka lisusu te mais entre temps soki tozotika la génération oyo biso tozosala ya malamu okomona ke Kapache asali Kapache télévision donc ça pas oya kosala azo continuer kala Kapache télévision wana nde bawara bazalaka na balibane na bekolo mosusu ezali papa asali mais neve atikali cousin atikali ka kongora ya Kapache ezokende de génération en génération mais biso ezalaka te pour la nini pourquoi tozolingana te wana ezalaki eloko ya niaki naloba ya mwa moke concernant propriété na Kinshasa tout l'indisama ba bourgmestre ba chef du quartier surtout na kalezalaka osopi salité au fouti système wana ekoma po ba terrasser eza ba boucher na déjà ne bopesa bakonzi pasi na ba veni na somona déjà basa pe bato sensibilisation de ba jeune ya kalezalaka bien ata moi motivation chef du quartier bi motivation kozala jeune nyon sera zo travailler te soba pa ou chaque repas on somba pa ou curé
ba bisusu na député ba yeka ba wana soki la mususu élection bona mona wana surtout na itaga wana ngona ba sali sensibilisation ba kire ba saite ka ba bisu terrasse ba tchango na mabele ba sundoli ba ke. OK tant bozo longola bozo sala bongo boluwa ta mutuka munene wana baluwa ka wana imimaka bafulu bazo longola bazo tshela mituka wana balakisaka biso ngo stérément na stade de martyr mituka oyo ngo ne bana ko sala propriété à ville ce que peut kenda to éviter et ça peut ça vraiment passer surtout photo dans la question il y a 24 novembre na coin au mai oyo ce qui mbule bandi suite les anini batba kufa kaka o bato basombaya bato ba l'équipe ba grade ba kosoma ba certain bato ba kufa c'est pas bien il faut qu'on se sensibiliser il faut qu'on crée ba réunion il faut qu'on crée ba conférence il faut qu'on crée kalelo dans le pan on a ba voisin ba soigner pour la facture ya régie des eaux ko soana yo tikela biso ma écoutez bimarate non c'est pas régie des eaux bo ça la rata ba campagne ya sensibilisation mutazo gangela OK au lieu que ganga na bureau au gangela agent ya régie des eaux confusion pour nani to yebi na biso te e bandi wapi esuki wapi namoni kalami ete aba oti kocha na tête ya banque centrale ba changer les biso mokonzi to moni dollar yango na kamo ekomi na 27 et on a dit comme na 29 mais ekomi na 27 batu ya bonde tozali koluka o to kotanda biso mama to kotandela maputa bikonzi ya bonde de tozo luka nzambe ya batela paradis na ete tozo kene ndenge nini na ngonga mais nzambe ya batela asala biso vraiment grâce entre parenthèses to moni ba vidéo moko ya ndeko na biso buibui kozanga miso ezali pasi moto azali na miso te aza déjà kufa presque moto azali na miso te yango na loba yango tant que ozo respirer okiti na mbetu na yo olalaki olamuki mama papa kubisa nzambe bana na ope ba bouger ba ke ba sokoli ba ke classe ngala otourner mais cameraman nga awa nzoto bien te ngala fona kumisa nzambe yebe magaza nzoto bien te mas azo vivre azo tambola za na misto kumisa nzambe et puis il faut beaucoup de prières pour nga batu ya théâtre bo sangana pour maman la biso boui tant que mutaza envie bo la kisaye moi tant o ya sali na mokili tant o ya sali na kati ya musala o binona so musala bo pesi ni bo futi ni to sangana surtout biso ba maman ezaka ya théâtre ba biso ba journaliste ba tout normal des fois ta une fois deux fois baza belé mais ba to ko ba maman biso ba boui wana il faut ça na ba soutien moral en tout cas kufela ndeko na ya bia très komona ete pozo mona te ngala na ngate o eza mutu boye kinganza bwakela ki kinganza bwakela ki yango beaucoup de protection il faut prier tongo me dit pourquoi faut avoir la protection divine il faut toujours prier to sambela nzambe nga vala ya kovanda bonasa ata face au micro faut na yeba na oloba nini na kubanda wapi na usuka po ata lete beninga nazali kama oloba na bike na gafa kite na loba ibo na baibo na ofinga l'état te na kochola te na koloba po na za mwana mboka liberté de la presse c'est très important to lingana tant que tous en vie parce nga pas si maloba boui nzambe asala e grâce to mona pe batime amona pour na nini et pas nzambe en tout cas retard les a raté impossible les a raté en passant to moni pe maman Biliabel la cité Bethel et salinga bien pour la bi dans Dadi Moïse Mbiye très gentil motola nzambe il a la chose malgré tant on a sala qui m'a cambié campagne il y a pasteur Mike Karamba il a mona bolongola na liste mais moi je resterai temenya dadi pour sala pour nga na matadi eleke bolamu ya mutu soki ezebele botika kocha ba diabo ba dans ba mingi ba leader ba ça des problèmes té tout autour ngana sans couleur Moïse Mbiye benga na osala pas Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel tout ça dans la grande arène de Paris le 20 novembre le 22 novembre grand arène de Paris le 22 novembre la mois de la foule plein sauf que ngana ozala te to zonga na bilili to ozala
na date mosusu akotia na tokozala po biso toyelaka mpe po to te soki date ya bite tokonake na capache mama capache hein la réserve de l'éternel nde mpo nakokende ti liste ezala te la réserve de l'éternel pasteur Moïse Mbie liste tosenga liste mama capache akota na liste à Grand Arena reportage à Grand Arena conférence na concert nga nalanda wana bamatadi baboma bamwana partout nalanda wa conférence nyonso nayebisa nzambe baconcert nyonso taya ndenge osambela mpona nga oyebisanga okozonga na 100K pasteur Moïse Mbie bokata bino bokataka bato bamakambo mabe bokata mpe estre botindela dadi Cynthia bia kota na liste Cynthia lobi oyo osambela mpona ye to bayibaka chaîne sur le pasteur Moïse Mbie la réserve de l'Éternel qui a déclaré sur moi ye na papa Roger Baka bato mibale alors asambela mpona nga sans compter bato nyonso basambela dans l'ombre donc bayibanga chaîne na nga mpona nyokwamela baefasa baémission tout nzambe aza juste le pasteur Moïse a dit tu vas récupérer au centuple de ce que tu as perdu madame émission ezala baefasa baémission na nga baèvre pasteur Moïse Mbie nakobosana te nakoclashe te nakobosana te mais on est là pour tout le monde tozala mpona bato nyonso concert fois Patrice eutaki oleka ezali na poto fe bacontacte mpe bato na Afrique ezalaka te soki concert ekomi pembeni mbala moko baémission efongwami par-ci par-là bokozala mal orienté il faut baconcert eza déjà mutu akomi koprogramme akoleka wapi ekozala ndenge nini banani bakokende te esalaka mpe bien nde tokomonaka bato profane chrétienne côté musique chrétienne mpe ekoma mpe bongo logique et esala bien eloko ebomaka biso na Kinshasa baoyo basalaka makambo yango te ezalaka soki makambo ekomi briske ekomi on a tout un service pour ça on a le service tout est déjà te concert na biso te concert na bango est-ce que bato wana basala baconcert bayebaka mpe feeling ya makambo yango ndenge ezalaka po biso mpe togangaka te me toza mpe badoyenne na mwa ya touche ya moke oyo tozalaka nango nzambe apambola bato nyonso en tout cas bakoya le 22 mpona concert ya pasteur Moïse Mbie en tout cas na dédie bino yango boke koyoka po niveau azalaka maestro ya chete wana pena na beteli bino sete ke ce concert wana ezala di wow totika kokabola po mokolo bakolobanaka pasteur Moïse Mbie na frère Mike Karambai mokolo bakolobana biso tokozala te baberger nde bakozala wana berger junior namona mpe berger kala mokolo bakolobana ko tokozala te totika kokota makambo ya bato opelisaka bamoto ezalaka nango na importance te na recommande bana na nzambe nyonso na bonzeli bino le 22 novembre wana mama Kapashi sesa na kozala nasala reportage mpo nga nayaka mabe nayaka libanda nazoningisa na kati naosala video bababie vente tout na kati ya arena grand arena wana nga nayaka nde mabe na reportage nga aza nazoli yango sans franc te nga nasala mamu na ame na nga na motema sans intérêt te biso tosala misala ya sans intérêt sans kozela na liste sans bamemo place tosala bamisala ya makasi au pasteur Dadi Moïse Mbie la réserve oui si moto na nzambe moto aza likabo je le confirme mpona yebi na viva ba miracle papa zongisa esu baprière à tongo ya kosote ozodelie ozolongola botutu nyonso ya famille ya tata ya mama kolongola makambo nyonso oyo ya diable atie liboso na biso baprière à tongo wana baaffermissement à tongo na silue biso tokanda olanda yango ebanda osala biso bien zongisa yango ata en ligne nde namonaka radio ya papa na biso voici l'homme chaque minute osambelaka na voici l'homme chaque 5 heures tosambelaka na voici l'homme ezonga mpe bongo na silue papa minuit yo moko oza wana 5 heures yo moko oza wana kolendisa bana na nzambe affermission wana ebanda osala bien nayebi kokoma chargé mais ekosala biso vraiment bien esalaka vraiment bien baprédication esalaka bien tout chaîne na biso wana nga nakendaka mpenza na commentaka na culte na commentaka partout bamonaka pena mokolo ta kombo na ngai
Nzambe apambola l'église de réveil nyonso l'église nyonso bozala soudé bokabwanyo ezala te. En tout cas l'église nyonso on a recommandé bino le 22 novembre na Grand Reine de Paris na yebite ceux qui papa otira na liste naya mais ceux qui n'osent à Paris na kozala. Merci en tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci à maman Mbilia. Et ça linga bien. Maman Mbilia, yone, mukolo ba retourna na lola, mungongo wana, osala na ngonini. Autombola pe musape oloba na kenara cité Bethel na yemba pour Nzambe. Na ho sepela pena Dieu moko maman Mbilia ben na pasteur Moïse Mbilia réserve de l'Éternel. Mais ngamo no lati so pe ama puta banzamba. Wala ngamo pena na promettre yo. Na lukalo pakana na Gilles Sana. Ceux qui peuvent clip aux ala, maman capache à rouler, ça peut m'ambilia. Des fois, la personne merci d'avoir un ensemble nyonso, la personne merci de l'initiative Oyo, tchela bouibou $2 et ça la biso bientôt que kota la émission nyonso ba maman et ça la biso bientôt tikarabat na air capacité to lobeli célébrité à mboka ezaka ba konza mboka te na biso moko pe bato tozofa na ba avenir tozofa na bana na biso moko bangungi ba komi ebele service il y a des infectants et désinfectation nzoto ezonga en tout cas pour ya papa na balata biloko na mukongo na éviter so ba bien on ikombo chimique désinfecter ba lopango ba fleur ba matiti ba nzete ba nkungi o ba komi na Kishasa ezo sala vraiment kitoko te. Nzambe apambola biso nyonso tolandaki élément oyo ekota esala musala ekota ka te edenda esala tozolo bakaka na mabanga be ekota evanda nzamba kozanga kupambola bino te ba kontina biso ya mboka population biso mo peto sa prendre en charge mboka ekobonga kaka na mutu moko te mboka ekobonga na biso moko tozwi penza conscience to tie na kati ya misala nde Congo ekokende liboso eza bapaya te eza biso moko et surtout bolingo nde primé et ça la biso bien Nzambe apambola biso tokutani prochainement o alingi Peric o ya rythme makambo Bob très relax, facile à porter son col. Les années na parisienne air na immeuble empire, ba o balingi ba robe eza et pas maman capache. Nzambe apambola bino numéro na biso eza awa. Oza na besoin nyonso na yo ezala à la ligne biso tozali awa. Tokotiela ba publicité nyonso. Topesi bino merci, tokutani prochainement. Capage TV. Capage TV. Capage TV.